Tout le cannabis. Azobeta le 29 oyo, samedi tout à l'heure là. Tout le monde va propagande et va vu les canaux va battre du colo. Et bon, ils allaient faire. Na mona on a propagande politique. Na ils allaient faire na musique. Tenga mona on a propagande politique. Na musique nena on a mona. La première fois na mona on a musique qui ba tu avion, ba tu bâche, banderole ya grand prêtre fali pour pas étant mais na politique pour pas prêtre politique ba mona ba l'accent on comprend ce que niveau ya marketing ya artiste ils ont évolué. Toujours. Vous comprenez? Artiste faut ça na bateau ba na bagage. Kolana bateau te prési fina ekutu ye kunaza na bateau na bazo boma bokese bena kisasa. Ya ba prési fina ye prési moni kingandi kutu. Boye l'artiste ataki stade de marché. Oza grand libulu o mona ka nzungo bomona. Oza grand libulu ya ka facilité mutato tondi sango. Parce que ça ba stratégie belete et tondate. Voilà. Encore pas ba stratégie wana kotambusa avion Kinshasa mobimba ba moni fallait pour pas le 28 et le 29 pardon dans 2 jours déjà. On a stade de martyrs pour voir que artiste a entouré na bateau ya marketing ya makasi yango ça la rappelle force ya artiste yo ça la bateau ya makasi te ka ba so tshelo dire ko bani ko finga bateau wana o bulele ko comme danger te eza ele ko féliciter bureau ya artiste bravo pour l'initiative pour na idée na idéologie bo sergi bo énergie bo bimisaki po bo créer eloko wana pour avion en tambola alors ba star mi bale bazonga avion moko des stars ba avion moko ma pena star ya premier level na star ya deuxième level ba est-ce avion moko senti pena que non avion ba star a mbri ezaki trop ya danger na aéroport donc tant fila bimi mutali boso po ya bimi mutali boso et gatkala na kati fila tanga bimi déjà ba wario bazaki na kata star ba ko muganga bina file ba kantsela ko la aigle mutali batali impact na idéologie ça la qui bien comme on a des stars ba avion moko Air France business class ba kiti Kinshasa. Vous comprenez? Donc il y a moins de pèse impact. Tout le monde qui a pèse impact pas tout le monde le belango. Mais aux aïe que non vedette ça qui n'a star avion moi ba le belaki yango ti. Vedette ba qui na star avion moi ko vedette ça temps ko filmer star na kata avion kangi star ba photo. Tout le monde a ngoko ba vedette. Ba vedette ne ba kanga ba star ba photo, vedette ne ba filmer ba star. Donc tout le monde qui na aller vedette na star ba ki avion moko vedette ça temps mi si téléphone azo filmer star azo kanga star ba photo. Na retour siko yo des stars ba zo avion moko. Vedette star ya mukolo star ya mukolo na star ya mukie star ya mukolo ndeza bina file bon vedette star ya mukolo tant ba yaki na retour zaki fallait pour pas na star ya mwana mukie na aller zaki vedette star bina file na vedette vedette ça va na répéter na ma campagne bo vedette na biso mo za na ma campagne yene so aki vedette imta simi appareil à photo akangi ba photo filmer prêtre à filmer star azaka na pesa star à côté na direct na ta basala ba se fait ba beta ba grande salle pourtant lelo ba osila na bango abia na beta ka pesa mais ce que yo lelo sali succès inaperçu na ba cri ya ba animateur lelo siko leki inaperçu histoire ya te pourtant ka ya mado générique ya nasko yango betela ka tolo ngana binisa mboko na ya mado or cri e uta njili bana njili ba ebise da ka panda boka ngo trop na me njili pesa ndo ke répéter abwaki yango asuka na ngo ye nango abeti nde sali nde ko sala ko betela ngo tolo te bina filming na ba live na ye azoloba ono biso tozolata tozotonga bango bazolata bazotonga te et ça la passe wana suko plus azobwakela ngo et ça la passe azobwakela ngo et ça la passe azobwakela Fabrigas ou bien azobwakela ka ba musicien on oza facilité otanga bakomba bat basila fo yo wana gaz Bamana wana gaz. Oui, azolobela ming de. Te alobela te balobela muto azana succès. Yeso ka yo se sans piquer c'est ka connaît a bien faire. So azolata otonga te, y a problème. Tout le monde est Fabrigas P azwaka disque d'or. Mais bina fila azoleka ka na ba émission azoloba non disque d'or wana exactement mais aussi longtemps il est pas zara na kati ya groupe ba série azwaka disque d'or wana. Est-ce que disque d'or ngo wana ezaka certifié pour parce que pour ezaka certifié te lokola ya fali ya wana azobo yango bezande. Ba yige bina fila bazara ba mike ba ko kosa bona disque d'or lokuta. Oza lokuta ndeni. Disque d'or na zaki disque d'or na zaki disque garantie. Enzuluka déjà. Enzuluka za disque garantie. Moi ni ba vena so ba Igo de la Forêt ba papa chéri ba fali pour paper. Azora pe disque d'or. Série na droit chemin. Voilà. Disque d'or ali bosso o ba vena biso ba zo ba prêtre. Ezaka ba disque d'or o ba no pesa ba producteur.
neti Wilson azwa disque d'or ya solo la bien ba PC yango pas producteur je crois mais c'est Sony musique to Sonima musique na PC disque d'or voilà je même piano de même azwa ya fait de l'amour nani fali pour pas ya droit chemin ba PC yango pas monsieur David Mosso azaki producteur na ye parce que fanani oyo aye la biso de disque d'or mbala moko ba PC yango pa nani po album wane mo za producteur nango preuve ça pateka 100 000 exemplaires. On a sabi sur les preuves où il y a 100 000 parce que on est d'accord au teki 100 000 exemplaires producteur à Julio disque d'or. On se comprend parce que oh y a lelo. Fallait tant pas comprendre fallait ateki 50 000 exemplaires na sol française. On se comprend. Là le là mutateki 50 000 exemplaires na Congo Kinshasa kaka. Voilà. On se comprend. Allez, maison où ils distributeur. Il y a un distributeur qui est reconnu en France. Disque d'or mi balé na garantie. Te disque garantie mi balé o Nzuluki Mikolo. Ba pesa ki yango pa Claudicia na RFI. Donc c'est que RFI ne mutu azula ke disque d'or. Malele obi ba série wana nani bina fila zara mwa mutu. Azaka mwa mutu ba kosa kiye. Ye na Fabrice na za mukolo. Kasi bazaka ba mike ye mwa na mukie. Ye pe su te mwa na mukie mais aleka ke na âge. Parce que aye okosa ba ya na ye. Ke na ye boy auti ka poto bimel ba ona kata lipango bo na rep bo tout deux disques garantis. Ah. Bango pe disque d'or OK ba disque garanti 4 mois après bon Nzuluki. Ndeko ya Congo botu na ngai nini Villa chez Dani Dende le Real de Madrid oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te bino bae boza éparpillé à travers le monde bolingi bosala tour à la ville province ya Kinshasa ndeko na ngai ndimela ngai te esika kopema eza kaka moko na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali ba appartement il y a 3 chambres salon salle de bain na cuisine il y a 2 chambres salon salle de bain na cuisine awa nyonso ezali e bongo côté ya piscine botela bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te esika pe ya kozwa mupepe na se ya nzete awa botela bino moko bino baye boorganizaka ba show ba barbecue botala esika ya koorganize yango yo awa c'est la classe et la différence na ndenge ya kosakana te bino pe bato ya ba fête ya mariage religieux coutumier na civil botala esika yango yo ya kozwa espace ya kitoko pour le kosala ba événement na bino ya botu na ngai eza wapio na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne oza mobimba wana okomona Villa chez Dani Dende boyokela ngai bana poto ndenge basolaki boye. Oui, toza awa toza na Villa na résidence Dani Dende Real de Madrid. Talaka biso ba Mireille la japonaise fondation Mireille isali ici là to yaka kin to yaka ba vacances to ka place mo toza tranquille sécurité ezala bien sécurisé ya mwana moni to yaka na biso na Villa chez Dani Dende Real de Madrid eza musika teza ka na station ma campagne donc sécurité eza makasi bien là nous sommes bien repos donc toza tranquille. Donc, bandeko na biso ba diaspora boya boza décité sécurité bika Congo pour voir la place au boyebi ke boza bien sécurisé pas Dani Dende talaka ngai Mireille la japonaise moi na Paris na kitara awa donc ba vie juna jana na ba kitara awa talaka famille juna family to kitaka ça veut dire que nde makambo balobi Villa za moko Villa Dani Dende Real de Madrid babina mbese ke numéro 2 talaka ba séjour na biso ato pasaka awa donc awa eza confiance peu assurance comprendre talaka ba mama Mireille isali ici au cadre na ACP mais sora za na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa eleka nango bien ezoleka na station ma campagne chez Real Madrid le grand prêtre na Villa naye. Tout ça très à l'aise, tout ça très bien, très fier dans boulot na boulot na en tout cas vraiment je suis très fier. Tout ezoleka bien la piscine, tout va na côté bien. Donc elle est canon bien. Ngano tu Suède.
Oui, oui, bana Suède en tout cas vraiment vous avez déçu na stationnement campagne, vous avez déçu vraiment. Bon, c'est pelant fort. Pour moi déjà na lélé en fort. Parce que jour dans les bien, tu as chez Real Madrid en ma campagne, appartement Mounilema, villa, piscine, nous ezali, na s'est retrouvé bien ma casse courir sans rater, sécurité nous surtout comment. Puis nous bien mandé qu'on en Norvège nous au hasard besoin kin avant d'ambiance à l'aise faut aller pas Real Madrid. On simplement casse. Ah oui! Villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, Yomutu, Ozala Posa, Ozwa Repo ya Kitoko, na ba condition oye sengeli, neneka kozala na mikili ya poto. Awa, nyoso ezali, soki kure katani, komitungisa manaote, groupe électrogène ya Movimba ezawana, ebongo côté ya mai, forage d'eau, eza pe wana mobimba, na ndenge ya kosakana te. Ngai, awa kaka, na village chez Dani Dende, le Real de Madrid. Okani! Bandeko balandi ba nostu bolingaka chaîne na biso Tumba TV Tumba TV oya Zakari Mwamba baksela petit Zak liko na on stocké sur le makasi mobile ya pembe. Donc merci na bino stu bo soutenir biso de partout dans Obozali bo ko soutenir biso do bo continuer ka ko soutenir biso vraiment ndeka na lobaka biso ba o 100 bino mobulu makasi bino fo zala wane belé et ça la biso kitoko makasi bo s'abonner bo liker bo commenter surtout ba émission na biso et ko ça la biso kitoko makasi. À la présentation c'est votre humble servante la diva Sandrine Bamana babi baksela ngai la Taylor. Donc aujourd'hui je suis avec Malele Neto sala moi ba analyse. Oui, pas un journaliste car le roi Angai, Maramba Onka Nenge Kendara, actualité Kandezo qui est Namboka Torlobela concert à Fali Poupa, déplacement à Binafilé et tout. Donc, moi, actualité, Torlobela, on a 4 émissions à l'élo. Mais avant de commencer, il faut remercier Bato Basoutenara Rabiso de l'un de près dans Biso Aosuto Vandi Awa et Zanepo Bango Basimbi Biso. Là, j'ai dit un grand merci à Yannick Kini à Rambox, l'homme qui détient les drapeaux depuis Soudaf. Pourquoi pas Boss Pablo Kini, le grand déclarant à Kata Luanda. Je dis un grand merci aussi à Dani Dende, le Real de Madrid. Pourquoi pas à Malolo Chimalanga, Yabato Yabos Peter Okito Linyoko Tembe. Donc flat vase d'or na Tselewana na Veni Mayulu. Donc ce que nous avons vraiment mobimba on a la condition et qui toro makasi na ndenge on salate na ndenge ya imparte pe idéologie toujours. Pourquoi pas à Eva Tumba Mokondi Anvers. Je dis un grand merci à Roger Ndonga, les colonisateurs, merci pour le matériel. La caga dans le matériel. Si vous avez Lili, qui toro makasi, babi, mon boss, Zakari Mwamba, il a simbi pena caméra, et il autrement journaliste, côté de sous caméraman. Mon boss vraiment n'a roulé la ma belle, image de Kenanemo, il y a Rosaradate. Je dis un grand merci à Dadie Mondo Kolo Yodi. Mon thème est Karine Bamana, ma grande sœur chérie depuis Belgique. Et je vous salue. Donc, pourquoi pas à Sandrine Kambou, la patronne depuis Belgique. Je vous salue aussi. Malele, bonjour. Bonjour Sarah Bamana, bonjour Nababone Nyoso. Il y a Tumba Télévision. Merci aussi infiniment à Zakari Mwamba, autrement dit Petit Zak. Il y a une opportunité. Il y a Rosala, on a vu le Tassimi Bilu, il y a vu l'autre couleur. Donc, il y a Rosana Tendega, il y a couleur, na idéologie, il y a Rosana Tendega. Donc voilà, merci pour l'invitation encore, pour la considération aussi. Il y a des questions aux aléas. Alors, on pour répondre à la nion sur le retour. Après. Vraiment, merci Malele. Tout le monde qui fallait pour pas, parce que nous là, mon qu'on a bien affilé. Donc, il y a un moment ça qui ont des. Alors, on va star mi balé bazonga avion mo vote. Des stars, bah avion mo comment appelle star. Il y a premier level, na star, il y a deuxième level. Bah est-ce qu'on avion mo quoi? Senti pena non avion bah star a mbri ezaki trop il y a danger dans l'aéroport. Donc tant
fila bimi mutali boso po ya bimi mutali boso et gatkala na kati fila tanga bimi déjà ba warrior bazaki na kati sta ba ko ganga bina file ba kanza lokola aigle mutali batali impact na idéologie ça qui bien comme on a deux stars ba avion moko Air France business class ba kiti Kinshasa on se comprend donc yango ne pesa impact on dit que non epesi impact ba to mo lobelango mais o ezaki que non vedette ça kendaki na star avion moko ba lobelaki yango ti vedette ba kena star avion moko vedette azui temps ko filmer star na kati avion kangi star ba photo to mona yango ka ba vedette ne ba kanga ba star ba photo ba vedette ne ba filmer ba star donc to mona ki na aller vedette na star ba ki avion moko vedette azui temps mi si téléphone azo filmer star azo kanga star ba photo na retour siko yo des star bazo ya avion moko parce que star a mukolo na star a mo amuke ba bazo simi musique ya Congo na minute yo bango wana ba ka misato vedette ya mukolo vedette te star ya mukolo star a mukolo na star ya mukie star a mukolo ndeza bina file bon star ya te star a mukolo tant ba yaki na retour zaki fallait pour na star a mwana mukie te na aller na aller zaki vedette star bina file star bina file na vedette vedette na nani vedette ça va na répéter na ma campagne bo vedette na biso mo za na ma campagne yene so aki vedette mta simi appareil à photo akangi ba photo filmer prêtre a filmer star azaka na pesa star a côté na direct na le gars qui va comprendre que non na niveau na minute to on a ba vedette na musique ya Congo pourtant ba sala succès ba yeba te que non faut pas beta ba stade ba tika ba combo to ba sala ba succès fa ba beta ba grande salle pourtant lelo ba usila na bango abia na beta ka pe salle mais ce que yo lelo sali succès inaperçu na ba cri ya ba animateur lelo siko leki inaperçu histoire ya te pourtant ka ya mado pesa ya c'est d'akapo yama deux assez d'accord pour solo bani œuvre ni otiki mais ailleurs na on kati nini na yango na lobiti so ba bi batanga artiste net total ba œuvre vena so tablette ko akena ba maze ya rumba ya za rumbiste fatika so ba œuvre lokwa ba tablette batika ba œuvre ba papa chéri bazana ba œuvre ya ba rumba ba vena so igo de la forêt bazana ba rumba bana ba générique on se comprend yesu ko générique yana sko yango betela katolo ngana binisa mboko na ya mado or cri e uta njili bana njili ba ebise daka panda bwa kango trop na main njili pesa ndoke répéter abwa kyango suka na ngwa yenango abeti nde salinde ko sala ko betela ngo tolote beta tolo na barumba na yo bimisa na barumba no beta est barumba no accrocha soki accroché tikala c'est ça un chanteur faut beta tolo na barumba beta tolo na ba générique ba mise ba nani ba kana ngote ba animateur ba yaki na ngote bina fila zo beta na Luanda ba bi signé Atlantico et ça quand quand signé Atlantico déjà semaine prochaine déjà bana ngola bozela biso programme de bimi drangeta mais ikibina filé a rolunga maman Paris à Kitimba mona aéroport il y a 4 février à Luanda wana les 5 drangeta zawana orchestre déjà les 3 tolongo Kinshasa les 4 to na kati Luanda orchestre mobimba na bika ba vena nga ba prêtre des dispenseurs les seuls et les nègres na kati ngola les seuls déclarants donc babi Pablo Kine tozaki na kini ya komisa ba mbote na ngai awoki déjà komi tozaki na kini toke kutana lisusu Pablo Kine les seuls et les nègres déclarants sur le moni Pablo Kine to mona mbamor ba vena biso pipi de lion bato bazaka na sentir mokonzi mboko ma na pipi de lion zawana o sentir mbamor moni vena biso ya nzambe comprendre ya nzambe pasala ka na sénateur ya nzambe ye pasala to longo na Pablo Kine yabika no sénateur ya nzambe tozoya yabika no yo soko zawana pipi de lion zawana Pablo Kine leader le prêtre lui-même bayana ba campagne mabe me bakutana tozo kende Luanda na si déjà les 3 na bisio les 3 to longo les 4 to na kati Luanda bina fila ko na Luanda les 6 et les 5 les 6 et ça dimanche et aux à la conférence de presse na kati Angola na kati ya Tudilu show place pas le Tudilu a place to beta deuxième concert na biso na bengisi bana Luanda nyoso ba masa na ngatu ba na Angola bana ya utimo kali bana ya nchangu bana ya moamba bana lukunga bana ya funa ono spazana na kati ya Angola wana boya bo support artiste na bino mais ikibina frère bika bozala jamais décima sana Glody Sway bozala na Gypsy Sway bozala na Christian mobia la chief noir je suis malele ni pi malele bika bozala na bino tout Clary Mukenga Mobutu na bika banderole de hotel ma petit na Joël Choura Mboma Joël Choura petit na Roussel Kapep na bika bozala wana donc il y a Luanda est-ce que Rosa na stade le 29
ba wana eza makambo esalamaka na stratégie eza makambo ya stratégie makambo esalamaka na bureau te aza invité te tomoni lokasa te bayeli Drangueta officiellement ke non aux invités na concert ya grand pote bon toyeba te parce que bayaki pa avion moko basolaki pe 3 basolaki pe 3 ezaka ba surprise peut-être bokomoni pe na surprise ayi na stade asali bino ka moi jemo azongi akozala pe te po aza pe na ba programme ebele fa zonga su mikili po na studio na habité akoki pe moi 4 jours mo na mikili show après l'équipe donc voilà nyonso yaka ba programme toyebi te ndenge artiste azo évoluer na à part azo fonctionner na minso parce que obiso toyebi ke programme ezaka no artiste ke Luanda aza pe na studio ezo zela na mikili à cause on a pu moi mikilimo ya rapide après alandi biso na ngola bina filming na ba live na ye azoloba oh non biso tozolata tozotonga bango bazolata bazotonga te et ça la passe wana suko plus azobwakela ngo et ça la passe azobwakela ngo et ça la passe azobwakela Fabrigas ou bien azobwakela ka ba musicien on oza facilité otanga ba komba basila foyo wana gaz Bama na wana gaz. Oui, azolobela ming de ye. Te alobela te balobela mutu aza na succès. Yeso ka yo se sans piquer c'est ka connaît ayebi a faire. So azolata otonga te ya problème. Bola sa biso banda ko ezaya bino. Bola sa biso te banda ko bofutela po lobi obima nao. C'est ka olobela. To mona ka pasi bala sa biso ndako mona ma campagne bavanda na ndako wana avenue de l'église. Bavanda na avenue de l'église depuis 2012 donc 10 ans. Après le lo babilo baboka libanda to kanisa ku ndako na bango. Alors bola sa so ndako muso benga Hollywood parce que Hollywood ngo mukolo Hollywood tanga amona bola sa ndako na ebonga ko silika bola sa so banda ko bino mo bo somba tango yo lobela Gucci na lati nini mais investir pe bana lobby bana na ba otikala libanda bana ba hotelengana ha so ya somba yo na musique ya Congo ndezo kende boy ndeka héritier la kisa ba buka lopango bina fila la kisa ba buka lopango fala la kisa bandako ayo la kisa so ya bombi na line but na orgueil yazala nango ayo la kisa c'est que bina fila lobela ndeye eza libanga babambi na molile eza musique ekenda bon musique na minute oyo musique ekoma depuis bavie na biso beaucoup bazala en vie musique ezala fo za na car bien ozala na palais ya bien ozala na mwasi ya bien ozala na bana kitoko comprendre musique nde ekendaka siko yo musique yango obeta na ghetto na sima ndako osaka live na ezaka kaka ozofinga bato na ba live to ba ko répliquer komi olela okokomi moniki ngandi kuto moniki ngambo kitu so ekoka musique te betata kingongolo la musique la musique comme bongo bamana soko ko musique te luka bulo musu ya kosala oyebisa biso tanga pe classe magoza no na diplôme te mais ebika ko tanga classe maga diplôme ezana nango te mais ebika ka tanga classe so tanga classe luka ta métier ya musala o kenda otanga la classe sala ngo olia ko lela na écran boy yo nga ba fingi nga kuna nga ba sala linga live yo sala ba live ba lo bate po ko minana na mboko po ko minana na mboka oyo no bat pas comme une namboka oyo ba ko sala so muta sala live ba sala félicitations à Robino Mundibu Angola tombé toze la sous le 30 na biki non Angola ko balu kande gapo te fali po ba lo ba mikolo na ko balo la stade au stade au ningisa stade bo ngako stade pe raso etoni so bat ba ningana ningisa mo mukebo le to ke ningisa Signé Atlantique le 12 wa fila ko balo la Signé Atlantique po batu tout ba ko ya après ba so devoir bamana musique comme passe bat ba komo ya déclarer ba nzembo na ba pesa yo te ba ko grand parole o rien o lembisa biso na parole que banzembo tout oyemba na banzembo tout oyemba na carrière wana yo ba te bele banzembo bele ba yemba neza ya bango te banzembo bele ya ba parole banzembo bele ya na kata album wana ya kixis wana mona ofila banda bantete banzembo file mo akomata bela banzembo ya bato muso ba pesa banzembo muso ya nanyo mais film takoma eno ke pepi na fila boka Fabrice ya sila bilamba bateka mais na moni fa boka se mo azu yango akoti na studio sokoda nini na biso zaka ni sokoda zat place to déclarer ba œuvre na biso kasi ya finga ke yango ya zu na yango asala ngo akomsa ngo ya ye parce que ba lobela ndeye excusez non ba finga qui était ba expliquer ba comprendre ya ipo via ya ipo zandine azu vidéo ya sali ba mona ya hypocrite azara danger aza succès aza prêtre aza sous prêtre te ça si là to faire comprendre ba to ke mutu ona obuni bo kantira zaka danger époque na chez les cas aza sous na gaz te asila
que tellement ayo ko confie moi na pela rosa bon na papa eloko oyo batu bazolinga te tina batu ba commentaire ba sepela eloko ozoloba te ya mwana na papa bon biso de babina fie to eba eza likambo ya yaya na leki na ye oh papa la mwana te yaya na leki na ye file yaya na leki na ye mbuyulu malele na biboye eza likambo ya yaya na leki na ye yaya abande ko alekaka mwa muke akenda ko cha leki ne poa ba collaborer na leki na ye ozo comprendre eli kama papa na mwana te na musique papa na mwana tant bina filazo yemba Fabrice ando yemba nam te to ke non bref to ke non moni émission jour mususu que no luka no fuji vanda pa no fuji bo solo no fuji so za sincère ayo so ba vérité bo so ba ke ba yembi ba ke ba kenda pa fuji peta ba nemba ba kulwa ba no linga te fila yemba comment muto soka yembi akenda kana biso likolo azalaka mystique wana omba soka paloli file tango ya paloli ale bango to ba yemba soutenir te Fabrice ando tala bango kangi mabuka otala bango ayemba kate on so na betlo so za ngala ko memo tima tete to ke ba kisenso parce ba banda musique na bango o comprendre pela que no malele makambo ba kazaka so ando yemba te kwa vane ba vocal toi que no sa na maison mais ba vocal o bando yemba na tinel ayoka ba vene ba yemba po bando ba vene ai master na zalati bango tu bala ba filer ba vene ba kobino mundi ba vene ba déplique ba vienne ai o déplique pe vienne ai bango tu ba vienne ai so bango na ba vene nde bazo panza ba vene ba ibrator ba vene ba yaser ba vene ai ba omba kolo ba vene ai ba nono fuji ba binyo abraham ozo comprendre amu ba vene ba zo yemba zo ba vocal nyos ba vene ba yemba na tinel akenda ngo kuna ko sala ngo tesa na maison mais wa bimela danger comprendre donc ezaka yaya na leki yaya ke na ocha leki ne poa musique leki keka ne ko kene ya comprendre habiter na chebe petit na nga poa trop nga pena sa no ba faire na donc ezala ande bon ezaka bongo ti ya moni tenga manage succès insulté ba na succès te ka bazo tepa comme tina ba cri ba fingela ki yo ozo opozangi ba cri ke boka ona nini akotela mo studio mbango weleli mesokode ali droit d'auteur Zakari Mouambaga d'auteur droit d'auteur tout le monde est fabricant SP à soit disque d'or mais bina fila zo le kaka la ba émission zo le ba non disque d'or wana exactement mais aussi le temps il est pas arrêt na kata groupe ba série azoka disque d'or wana est-ce que disque d'or ngo wana ezaka certifié pour parce que pour ezaka certifié te lokola ya fali ya wana yazo boya ngo c'est wana ba yige bina fila ba zaba mike ba ko ko sabona disque d'or lukuta ozaya lukuta ndeni disque d'or ezaki disque d'or on ezaki disque garantie Enzuluka déjà. Enzuluka za disque garantie. Moi ba vena so ba Igo de la Forêt ba papa chéri ba fali pour paper. Azora pe disque d'or. Série na droit chemin. Voilà. Disque d'or ali bosso o ba vena biso ba zo ba prêtre. Ezaka ba disque d'or o ba no pesa ba producteur. Nati ouais on son azwa disque d'or ya solo la bien. Ba pesa yango pas producteur je crois mais c'est Sony musique to Sonima musique. Na pesa disque d'or. Voilà. Je même piano de même azo ya fait de l'amour. Nani fali pour pas ya droit chemin ba pesa yango pas monsieur David Mosso azaki producteur na ye. Parce que fanani oyo. Ale la biso de disque d'or mbala moko ba pesa yango pa nani po album wana mo azaka producteur nango. Preuve ça pateka 100,000 exemplaires. On a biso que preuve oyo ateka 100,000 parce que wana zaka oteki 100,000 exemplaires producteur azuli au disque d'or. On se comprend parce que oya lelo Fali, Fali a teki 50,000 exemplaires na sol française. On se comprend? Là, muta teki 50,000 exemplaires na Congo Kinshasa kaka. Voilà. On se comprend? Allez, maison oza distributeur. Il y a un distributeur oza reconnu na France Snap ndezui disque d'or et Pessi Fali. Disque d'or mi balé na garantie. Te disque garantie mi balé o nzuluki mikolo. Ba pesa ki yango pa Claudicia na RFI. Le c'est que RFI ne mutu azulaki disque d'or. Malele, obi ba série wana nani bina fila zara mwa mutu. Azaka mwa mutu ba kosa kiye. Ye na Fabrice na za mukolo. Kasi bazaka ba mikie ye mwa na mukie ye pe su te mwa na mukie mais aleka ke na âge. Parce que aye okosa ba ya na ye. Ke na ye boy awuti ka poto bimeli ba ona kata lipango na repo tout deux disques garantis. Bango pe disque d'or ok ba disque garantie 4 mois après bord nzuluki. Attends que ba vérité ok ba pesa yango na RFI Claudicia mta pesa yango.
po ya ba wera bazona ba concert à minene ba producteur ba mo ba pesier parce que hier to mona après mission kaka ya RFI to mona ba pesier mamo disque d'or en pleine émission depuis sanga siko disque d'or wana to ndima yango totolo banini parce que nyonso wana na biso vérité que no ba producteur ba pesa ba artiste na bango ba produiraka te artiste na ngate 100 000 exemplaires dans le monde. Vous comprenez? A joué disque d'or. Fallait pour teka 100 000 exemplaires droit chemin dans le monde ba pesa disque d'or. Oui, on sonne teka so la bien 100 000 exemplaires dans le monde ba pesa. J'ai même piano fait de l'amour, venez so ba Koffi Olomide, ba papa Wemba. Ba producteur ba pesa bon. Mais oya biso oyo ba garantie ba la biso to mona en pleine émission RFI on a bi Zakari Mwamba fo pourquoi ba pesa pe ba disque d'or na tumba. Michel moko yaka kaleki na tumba bo disque d'or na tumba bo pesier. Et kasi on a pas pensé que RFI une émission pleine émission. Oh. Yo tala on t'a pris émission na Claudissa ba kanga photo ba tellement boy disque d'or mi balé tala banzunga mi balé garantie et binene. Parce que ba série wana ya ndima kana mikolo neto kwa longwa cette orchestre na ngonda zo bo. Ndima te ba kosa ka biso Ibrahima pa otolo ba mikolo ba kosa ka biso ata za ba mike. Voilà, ba lokuta. Voilà, vous comprenez que je suis avec Jérès Malele. Disque d'or, disque de garantie, il y a ma campagne. Ah! On va passer ça en RFI. Le coup de mort, on dit, ah, tu es une ignorance. Yango, et c'est un cas qui va falloir pour Baya. Bazala, Baïke bien filé Bazala, pour te comprendre la musique. Tout ça comme musique on boulou yeke mutane biso ba garantie bo sepeli ouais ba garantie oh disque d'or va passer en pleine émission ah ça fait la gaille vraiment merci beaucoup donc là vous comprenez nous sommes avec Jérès Malele. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Kiko Yoso babi ami à boss aza boss quoi donc Kiko Yosa excusez-moi babi ami à boss aza boss donc je dis un grand merci à Jolie Dieka monté ma papa Guy depuis Hollande pourquoi pas Sandrine Kambola patronne et je dis un grand merci à Laurence Kusamba donc depuis Tosungana je te salue donc merci à Bino tout bolingara vraiment Tumba TV parlons de Fally Ipupa na bisa bino jumo bona sala émission na bisa batu na bige mwana wana wazonga na poto wana koma ovanda na papa makapia tozangi ne lobi pa makapia wana wa ah ben ndabeta mbunda na okese wana ya makampani nani ah misongela poto wana kenena mbona kombo lobiana kenena mbona kombo lobiana kasi yini mtauta poto ya kabeta ngamba yona bi kombo lobiana tozangi ne pa makapi na lemba wana zo wela fufu na yebisaki batu to ozane pa makapi batu bando kansalo kwanga na kosa pona yebi to kutana ne pa makapi azonga po beta na 4 polo na 4 mbati na deketch yanga zongela kishasa abomba kitazo répéter on kaka muto auta pota na bilamba to no mona yo uti poto na colite ba valise scotchette na ba valise mikia ba bagage jamais na mona ki kuna pa makapi lobby avana kende rep na kutane ba makapi wana do dame ba fufu en pleine peine na libanda bana balemba kuba webise yo za vanti yo zongela nini nana mfuta yo na bemo na lobaka makambo yo moni lelo tala reso ba pesi biso fufu ba makapi tout le cannabis azobeta le 29 oyo samedi tout à l'heure là tout le monde va propagande ya ba vie zo le kana ba bâche likolo ya bongo ezala te na mona ngaka na propagande politique nana ezala te na musique tenga mona na propagande politique na musique nena na mona te la première fois na mona na musique ke ba tia avion ba tia bâche banderola ya grand prêtre Fally Ipupa etamboli mais na politique pour ba prêtre politique ba mona ba l'accent on comprend ce que niveau ya marketing ya artiste zo évoluer toujours vous comprenez artiste faut ça na bateau ba na bagage kola na bateau te presi fina ye kutu ye kunaza na bateau na ne bazo boma bokese be na kisasa ya ba presi fina ye presi moni kingandi kutu boye l'artiste chaki stade de marché oza grand libulu o mona ka nzungo bomona oza grand libulu ya ka facilité o mutato ndisango parce que so za ba stratégie belete et tonda te voilà encore pas ba stratégie wana ko tambusa avion Kinshasa mobimba ba moni Fally Ipupa le 28 et le 29 pardon dans 2 jours déjà ba ndongo na stade de martyrs pour voir que artiste aza entouré na bateau ya marketing ya makasi yango ça la rappelle force ya artiste yo ça la bateau ya makasi te ka so ba tshelo dire ko ba ndiko finga bateau wana o bulele ko comme danger te eza ele ko féliciter bureau ya artiste bravo pour l'initiative pour na idée na idéologie bo sarki bo énergie bo bimisaki po bo créer eloko wana pour avion na tambola
esali pena bien la machine oyo nini ya couvrir nini oyo bâche nango mpo bacouvrir nini donc après concert batike na bango bato ya stade eza eloko moko ya félicité eza eloko moni fali il a fait beaucoup de stades en Afrique abeta ba stade de France comprendre abeta ba stade d'Afrique ayebi comment ba respecter la pelouse au bas les beta maka parce que la pelouse synthétique et be ba pam mutako yape shimoki abwaki synthétique ezana caoutchouc tant mutako la shimoki ya msusu na kati abwaki et kotumba pelouse bâche wana eza na pona ko protéger peut-être bâche wana eza et cause après 4 5 couches tango bwaki au lieu pardon comme na pelouse et soki na okali ko la bâche tu vois c'est un peu grippé yango mona na ko sula moto on comprend yango zo mona artiste aza mutu moko initiative eze bien on loba faut artiste faut na bateau base évoluer pour y pas évoluer voilà yango est important yango est important le 29 on est andeni le 29 octobre 2022 eza date historique et kotika la ndenge le 25 décembre 2022 kotika na mitoba congolais comprend mon à l'époque tango ba veille na biso ba yigo de la fouena ba papa chéri ba beta ba date na bosani na ba 2001 ba 2000 ans comprend ba bena ba outi mikili à laquelle tout le monde à laquelle publicité na stade de Marty papa chéri kuna outi bling bling ça comprend idéologie tika laka allez lopé chaîne baye ba tika ba date na bango historique pour le lot so ba sili succès pour succès ça na tout des rôles ba fait so redi ba lo bango ko René ça na tout des rôles la René qui le lo ba mtsu ba ko mo René faut qu'on ndima époque faut accepter l'homme à son époque tant au Renyaka au bombakati tant au Renyaka au Zara Maël était peut-être na profiter na beta stade cette époque fali poupa ba fali poupa ba comprendre que cette époque na ba René tika na tika histoire na stade de Marty héritier watana ba comprendre que cette époque na na René tika na tika histoire na stade de Marty tu vois lobby peut lobby to ya pe sous to vandi boto beta lisolo bina filer pas au beta stade stade de Marty wala pe fali pour na héritier pe époque na bango lekaki comme pe époque a filer beta pe stade de Marty voilà comprends donc ça ma époque profiter tant wana succès pour succès kindaka succès so qui kindalo kwa mo pepe ke ipena e comme tant na mutu musu tanga zo luko benda ngo comme ba condition bele be yo na bana pamba bana basili na bana ko bana mapasa ba mission ile mo ali pasa ba ko bi na butu. C'est le scrum pour Betaka le 29 wana ah ya zoya déjà azawa bibana kanga photo lobby na avion soki na aéroport beta pe le 29 wana asa les vidéos na aéroport même vidéo na tambo ti le kana mona ka vidéo ya avion na monité parce que le 29 na moni ba fiche quand même baza mobali na moni pela te ba fiche ata ba billet ata ba panneau pe ça va za mobali mobala ozaka imika pa ya mais panneau wana ndenga na mona tricage ndeni Photoshop ndeni de pour ndo tambula ngana na moni ba panneau en réalité te na mona ko na Facebook asele na ba billet na mona ko na Facebook asele na etkal ko mona ta fiche munene te andi boso imika na ya sele ezate ne ya fallait ça liboso ya dini ya stade de Marty na stade de Marty bimi place bachaki panneau ba fait na biso wenge balongola ki bachi ya falit na poma tete pona bat bakenda changu na poma tete wana na ndenga ngambu ya limité boy na moni pe bachi bandoko la fali na panneau fali pour pesana ya music class fali pour na stade de Marty so ina wuleri bachi pe ba fali pour parce que c'est léon na zo baté ba panneau to moni na Facebook eza ba panneau pe na ba saleli ye to eza ba panneau ye moko créer Photoshop actuel biso na Facebook ti siko tozo comprendre te azu avion tozo baté so azu avion wa solo to mona ke na aéroport asali ba vidéo kangi ba photo to zela ta photo na kati avion to monite o c'est le azu abeta conseil ya Serge ya 14 le 29 février 2 jours a répéter na banane a beta conseil on ba playback to beta moni me pour que c'est kufa bonsoir architecte déjà moi batunaye OK c'est kufa kala OK c'est le kufa kala tant que poto liboso ko luka doki aboma de orchestre ba misele ba comme éparpillé miso ba kota kota orchestre ba ko so abengi bango so tazaki de ba mise mususu yo yebandene bon baba professionnel so ko beta pe eza problème te mais ngasko tisiko na pour ça na ndeka ata bandero ata pancarte moko ya selio ke non panneau yango yo conséquence bongo eza bongo na mondongo eza pembe na bongo ya fricelle yana maison mo fricelle pembe maison fricelle kanga panneau rien c'est le ako sabiso rien ako sabiso ya beta te rien va ako sabiso
ako sa abeta te T'assures dans ma propre nez. abeta te faire rigola mon mboka tout mona pe balongoli chaîne na lokolo tant okaki mo ça ki ondeni plaisir à trop eloko sikoyo bandeko na biso babeta guitare na orchestre grand prêtre faire rigola bakufa bakosalaka yango artiste na minute akomi libre liberté bosala bémission ya kosala promotion ya dynastie awa ya artiste grand prêtre grand chanteur à mboka na biso Congo bosala les promotions olie bolekaka bocritikaka baconcert baninga baza koose bino be boose esali plaisir comme on a fait rigola bakati ye vous mettre à lokolo parce que esali so 6 mois na lokone je crois kotaki nango akoti boloko batanga bimba che yango avant nango sous libanda so 1 mois so 2 mois à congolais d'ailleurs asa chanteur il faut exercer musala nae et ça que musala nae ba exercer na kati boloko et à propreté parce que les artistes congolais oui donc ça plaisir na biso musique culture congolais comme tu gagné mais ngala linga mingi gapo te fait go là bato ba nae venanga Serge Boula Boula venanga Thierry Yambala venanga Yambala il faut mingi beaucoup conseiller artiste à focaliser na musique au là à focaliser na ba biloko ba musicien ba guitariste ne ba yela kaya ba polémique ezanga idio ezanga mutu na makolo na bi artiste na studio so bimisa deuxième azo enregistré pardon deuxième volume ya dynastie et ça la paix danger l'impact na idéologie ndeka to lobaka donc na bi ka nyaso eleka na malamu donc ça plaisir à toi, on a bakati vous mettre dans le colo. Il y a la vérité à la musique congolaise. Donc voilà. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas, mot de la fin, on peut se faire Yombo Teka Ndenge Kendarana, rythme Mboka. Mot de la fin, c'est que Banakini, Oyo Bozarana Biso, Banakini Oyo soutenir un artiste et musicien. Rendez-vous le 29 octobre na kata stade de Martyrs. Podium peut déjà essayer, bazo installer peut déjà. Te na mona ki on peut na Facebook, na mona podium pena, tant pena on compte na stade na mona pena likundi protège à recruter ba ya baza pena wane belle par rapport à Hindu ça peut idéologie. Ba kolo stade peut bazala wa pena base. Force de progrès à la stade de Martyrs à peine avec non jouer en Hinda mabe. Matos c'est quand tu vas falloir avec matos c'est goya. Ba kolo kinchasa baza. So tamboli force de progrès partout oza lukunga ya funeza ya moambeza ya changu pesa. Base donc ba base toujours donc on a toujours ensemble des idéologies zalaka. Comment on appelle ça matos c'est koti podium et koti et sali pena makambo. Voilà. Pour moi la réalité c'est que tisiko c'est le podium et kotate. Ya na je conseil aux alaté. Conseil aux alaté na pas simote na grand pote babi ya uli musheni code. Ya uli musheni code mondial code ya mboka na biso Congo. Balobi fondation uli musheni ya uli musheni code ya mboka na biso Congo. Babi sage ya mboka. Sage ya mboka papa love Liambo. Les sages Yamboka, so mon papa love Liambo moni mbamoko venanga l'ex Fomun hymne national. L'ex Fomun hymne national moni vena biso Peter Kazadi to amokonzi. Peter Kazadi to kemba la moko to moni ya Laura Sokoko. Bato mikolo so moni je reste parler les lunettes à quartier papa love Liambo de solo là qui donc idéologie etika la idéologie babi l'homme qui détient les drapeaux Yannick Kini ya Rombox. L'homme qui détient le drapeau na kata Souda Fouana, mutasimbi pena drapeau. L'Afrique du Sud mobimba wana. Excusez. Yannick Kini ya Rombox. So na moni Yannick Kini na moni rambala moko Trezege Muzala demi-die. Trezege Musi Chokrats balobi fondation ya ba mama fondation Muchi avec impact na idéologie ye mabe biso ba orphelin to okendeka wana. Balobi trésor toko grand mayasi boika. Mikolo mingi ye trésor toko grand mayasi boika. Faut que ça na ye partout chine mo makamna ko solo la. Nenga ba Afrique du Sud, nenga ba Cape Town, na moni vena nga Luzo Mbata toujours le grand manager, na moni vena nga Youssouf Fourada bourgeois de la ville. Bourgeois de la ville Youssouf Fourada Djuna Madova Bimpe, l'espoir de la jeunesse congolaise, na moni mba moko Tonto Warren Jim Mr Falanga Mani la Kiwota, sans oublier Cheval l'équipe de Patrick les Zambiens. On est toujours ensemble. Ndeka na solo laka. Chris Toko, J de Toko, sans oublier
Fondation Zizi Toko na bosa ntoko pesa mbote na Yannick de Vava. Yannick de Vava bato bazaka na Jigas Malele wantashi idéologie toujours babi toko bosa na ngote papa na biso Love Liambo les sages ya mboka toujours tozala na bino bato bosala ka biso photo zala Alas Fumusi hymne national toujours babi mikolo ne boza proche na rolo ba mingité na rolo ba mingité babi cerveau bleu Peter Kazadi le cerveau bleu. Toujours Peter Kazadi le cerveau bleu, papa Love Liambo, babi Patrick Kazadi pas à force de progrès toujours. Donc babi base na katia base toujours donc base na katia base à Lukunga on est toujours na katia stade des martyrs au stade des martyrs Patrick Kazadi force de progrès on est toujours ensemble. Merci na yo Sandrine Bamana pour la considération. Merci na Tumba Mobimba oza palais nanga attends à 23h so benga na oya toloka toloki babi asimbi lili lelo ezali moko le boss babi utalamba biso lelo utalamba biso kololi biso pena 4 fois 5 fois babi petit zacle petit zacle mobala pembe Zakari Mwamba toujours mutasimbi merci la tout. Merci Nabilo tout vraiment besoin qu'il pourquoi Orlando Bisso donc de partout aux aides de Sengibino merci beaucoup bon liker bon commenter bah émission Nabisso et ça la Bisso vraiment qui toro makasi je dis un grand merci à Papi Debol ministre depuis Afrique du Sud pourquoi pas à Willow Ikoli depuis Afrique du Sud Sandrine Chilembi ma copine depuis Afrique du Sud on a ba base nangai sur la télé Mpanzi Koto na moni Yannick Kini à Rombox l'homme qui détient le drapeau depuis Soudafla Nebisio ezanero sakala te bilos to bolingara tumba bilos to bolingara tumba vraiment je vous remercie donc merci beaucoup na bilonyo surtout vraiment et ça biso kitoro makasi ka ndenge kendaka et ça biso kitoro makasi donc bon commenter bon liker vraiment ka ndenge zalaka pourquoi pas. Je dis un grand merci aussi à Patrick Kazadi, la force du progrès dans le stade de martyr. Abi base mobimbeza na baronde ba simbi vraiment base tout vraiment boza on a vu que bana simalanga ba assister l'émission. Merci la bilonyo tout vraiment donc tala biso le labino fort. Sabino biso to pamba. Donc bino faut boza zala wana vraiment Patrick Kazadi na vu que ro kanga pe Rolanda ngai vraiment na sepeli mingi. Merci na bilonyo surtout vraiment bolingara tumba. Bon commenter, bon liker, sans oublier. Je dis un grand merci à mon boss. On a ici ma caméra, donc babi Zakari Mwamba, Baxele Petit Zak, les mobali ya Pembe, Vraiment, je dis aussi un grand merci aussi à son ami babi on va bien à la Pexo. Donc vraiment qui royo ça donc babi ami à boss, à boss, je vous salue aussi. Je vous dis un grand merci, au revoir. Ndeko ya Congo botu na ngai nini villa chez Dani Dende le Real de Madrid oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te bino bae boza éparpillé à travers le monde bolingi bosala tour à la ville province ya Kinshasa ndeko na ngai ndimela ngai te esika kopema eza kaka moko na villa chez Dani Dende awa nyonso ezali ba appartement il y a 3 chambres salon salle de bain na cuisine il y a 2 chambres salon salle de bain na cuisine awa nyonso ezali ebongo côté ya piscine botela bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te esika pe ya kozwa mupepe na se ya nzete awa botela bino moko bino baye boorganizaka ba show ba barbecue botala esika ya koorganize yango yo awa c'est la classe et la différence na ndenge ya kosakana te bino pe bato ya ba fête ya mariage religieux coutumier na civil botala esika yango yo ya kozwa espace ya kitoko mpona kosala ba événement na bino yaya botuna ngai eza wapi na avenue Beteke numéro 2 derrière station ma campagne oza mobimba wana okomona villa chez Dani Dende boyokela ngai bana poto ndenge basolaki boye. Oui, toza awa toza na villa na résidence Dani Dende Real de Madrid. Talaka biso ba Mireille la japonaise fondation Mireille isali ici. Là toya kakin toya ba vacances, toka place mo toza tranquille, sécurité ezala bien sécurisé.
yango wana omoni toyaka na biso awa na villa chez Dani Dende Real de Madrid eza mosika te eza kaka na station ma campagne donc sécurité eza makasi bien là nous sommes bien repos donc toza tranquille donc bandeko na biso ba diaspora boya boza décité sécurité bika Congo pour la place au boyebi ke boza bien sécurisé ah pas Dani Dende talaka ngai Mireille la japonaise moi na Paris na kitara awa donc ba vie Juna jana na ba kitara awa talaka famille Juna family to kitaka ça veut dire que nde makambo balobi filet za moko villa Dani Dende Real de Madrid babi na mbese ke numéro 2 talaka ba séjour na biso ato pasaka awa donc awa eza confiance peu assurance comprendre talaka ba mama Mireille lisalisi au cadre na ACP mais soka za na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa eleka nango bien ezoleka na station ma campagne chez Real Madrid le grand prêtre na villa naye tout ça très à l'aise tout ça très bien très fier na boulot musala naye na boulot naye ça sali en tout cas vraiment je suis très fier tout ezoleka bien la piscine na mam tout va na kutu ba côté bien donc eleka nango bien ngano ci Suède. Oui, bana Suède en tout cas vraiment vous avez déçu na station ma campagne vous avez déçu vraiment bon c'est pelant fort pour moi déjà na lélé en fort parce que jour dans les bien tu as chez Real Madrid en ma campagne appartement monima villa piscine nyo ezali na se retrouver bien makasi courir sans rater sécurité nyo kitokuma pe na benga mandeko na Norvège nyo so hasard besoin ya kin avant d'ambiance à l'aise faut là pas Real Madrid on supplément cassé ah oui villa chez Dani Dende nulle part ailleurs yomutu ozala posa ozwa repos ya kitoko na ba condition oyo esengeli ndenge kaka ozalaka na mikili ya poto awa nyonso ezali soki kure katani komitungisa na ote groupe électrogène ya movimba eza wana ebongo côté ya mai forage d'eau eza pe wana mobimba na ndenge ya kosakana te ngai awa kaka na village Dani Dende Real de Madrid eyokani